Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. PV hip-hop, PV hip-hop yangoyo émission bosepe la kolanda PV hip-hop émission oyo et ya pona rotel émission mouvement hip-hop ya Congo place oyo moi pongi moi qui dit ba elinga ki ekoto ensemble nanga moko eboka style moko parmi ba ninga na PV hip-hop ya lelo tout ça ba vraiment solo oyo to la rabino toujours comme Nabo Mesano bozo rabiso chaque dimanche na 20h30 to zarabon na live sur Instagram nandeko Gredax centralisé RCV central tous aranet obeta ba vraiment solo ensemble na ba artiste na biso pe na ba nyonso obalingaka mouvement hip hop ya Congo tous ala wana to kutana kawana lelo tozana ba ndeko moko ba jeune moko ba na PV makasi mikolo ba to nyonso ba tie bango vraiment ka alors biso PV hip hop to bo équipe ko tika la pe ke di ba to ba ki lokola peuple congolais pe ba fan ya mouvement hip hop ya Congo ba tie bango misu biso pe to la tête to tsa bango pe misu lelo tozana bango awa po to beta ba vraiment solo o etali mouvement hip hop ya Congo voilà voilà, topé c'est la biso bandeko mbote puis ça là vraiment PV makasi mbote bana mère. Ouais, mbote grand prêtre Bokastai. Voilà, na senti comment que PV zali quoi. Tu vas dire la date voilà. Tout ça qui PV quoi. Voilà. Oyamba liboso na bino na plateau to na lopango na bino ya PV hip hop bandeko mingi bazwa na bino na radio, mingi pe bazwa na bino na télé. Loko ezamba na bino liboso ezama lamu bayeba et Bokastai aza na banani. Ouais, merci de notre question. Et non, salut les fans partout dans 4 coins du monde entier. Au Balinga 2 pros. Et ils ont 2 pros, 2 pièces rares originales. Groupe mythique, scène hip-hop à Congo et Toyepe pour découvrir Bissou. Voilà. Voilà. Et Bokastai Azana 2 pros musique, hein? Ouais. 2 pros musique. Na 2 pro musique vous savez nous balé et zamala mo se to ko ba promo ya moko et ça là vraiment PV makasi. Ouais, 2 pro musique tout ça na authentique nga moko pe croisi encre. Voilà. Tout ça na bino awa 2 pro musique tout ça na partie mot benga partie betali solo loko les amba na bino ya yambo tout ça na bino na kati ya émission PV hip hop et zamala mo bandi en PV hip hop so ko comprendre partie betali solo c'est-à-dire historique na bino ya mouvement 2 pro musique robot manango parce que normalement faut ça ra mutu mo beti ya carrière na mais loko les groupe et zamala mbo bete na biso vraiment solo ya 2 pro musique fondation nango e bandaki ndenge nini po botonga yango lelo boy. Ouais, merci pour la question. Son nom là clair la question on a posé des pros. Et bandit depuis janvier 2022. On est formé des pros tout ça qui dit au salarbon au complot oyo. Et ngai depuis de liboso nazala qui kosa musique en solo donc carrière en solo nazali na eti. Tu dis route na ezaki coïncidence ou écoutana qui tu route na liement to fan na rabonka. Les gens qui ont ambassade, les gens qui ont camarades, rappeurs, pende mon angaï, les gens qui ont formé groupe des pros. Et puis, dans le groupe Oyo, tu as un problème tellement ébélé. Si tu as mis boy, tu as un tu maîtriser le niveau tout ça et tu bosser dur travail, tu as un combat des pros. Voilà. Ok. Voilà, vraiment, tu as dit bino penza bien makasi. Kobo tamaya des pros, ninge et bandaki. Nana zoaki likanisi wana kwa pesa muninga ki mona mai to sangana to lambelo morobo. En fait, likanisi on a peine zui, il pas vie qui n'a trouvé qui est bon. Et pas moi là za bon et likanisi ya banana pas mutu moko o amuna ki menge no mona mai par rapport ya mpe baza ngo nangai bana bon ngani na pusana na ta temps là mona mai et n'apprécier qui est singa na pusana vie qui azaki bon puis on continue aux alentis les loups ne ça na pusana voilà to landi ba frère ma solo ya 2 pro musique nenge e botamaki do likanisi la rabongo ya bandi na oyo et puis e ko suka na moko po na ba meka ko sala bongo lisanga to vandi boye na ba parler na ba chombo na biso ba partage ya osarana te 2 pro na freestyle mo sala ka na TikTok
et pensa na penza makasi si bolinga ya ngobul boko betela ngo nzembo ba retourner ni bosi pour nzembo wana. Bon, premièrement, quand on sort un clip, on est dans la force entourage. Oui. Si tu as un niveau, tu as une force entourage, premièrement, on appelle ça un merci, on va ça pour un biseau. Et pour ça, le clip, ils ont eu moins de temps à aider. Et puis, ils ont des solos, tu as il faut en coulisses, quoi. Oui. Mais premièrement, on appelle ça merci, l'entourage. Nous avons un rap, nous avons un rap là-bas. On va ça pour un biseau. Ok. So na bâtiment mke na ya lobby et ezaki freestyle gando lobby et puis idée à clip pe audio nango c'est que ezaki na étape nango esenga to poussa na pe to landa ngo des sali clip nango pe zala disponible partout sur la plateforme à téléchargement. Vous êtes déjà producteur ou dans sima ma solo ou bien ça va ando lobby wana bana mai na bino Force entourage, quoi. OK. Donc na mitso bolo ga producteur. wana ezalaka te wana oyebi balabala nde ezalaka sorti esengaka eloko yango tolukaluka yango et puis voilà. Non CP là biso baoyo lokwa toyokaki yango déjà bino mpe bampv bokana makanisi ya bilenge oyo après yango bapesa mpe nimero na bango ya telefone awa lisungi mpo clip wana esala promotion makasi nga mbeta siko siete nelo mo bezana mboko ba artiste bébé basala musala kitoko so ba beti nzembo kitoko mingi basoka ba cadeau ya ba encouragement ba cadeau ya ba savant en tout cas bino savant bango bina savant ba mi na message mais na sima na ngwana siko po message wana ndenge komelo komela pe o kuna esinga promotion esinga mbongo do faut soutenir ba jeune to kana nzembo oyo e bon na sima tozonga de pièces rares. Voilà. Pour Nika Bissoko. Bon, Ninzemo va parler. N'aimez que Koti Binoka Ndi Kotanga. Ma jeune ou des pro musique. On a besoin de bien soutenir, on a partage. Des pro musique. Nzembo Oyo. Motivation Oye Mangwa Bimsama Oyo Utakiwa. En fait, kotala na nous situation mboka ndenge Israeli. Oui. Ezara na bisoté, yo mo pe bine mboka ezo tambo na mitio. Et à part nous sécurité te ninité nyoso eza mabe na mboka pe oyebi yango. Peut-être senga ki bisoté, peut-être bato mususu. Mais senga bisoto embango. Ezaki inspiré pe senga ki bik na papier to komi yango pe lelo to exposango na miso bato nyonso. Pour un vos préférés, on a bino nzembo moro maman pesa loketo et puis iko bini ça ma classe dans ma terrasse qui beau ça rend nzembo. En fait biso tout ça musique mais tout on a ndenge aza inspiré quoi. Na koka pe ko za inspiré bongo mais ya quitté c'est que ça chemin na ngate vraiment. Donc da ko pe ko yemba ngo mais c'est nga ka poni ka biso ndeza na feuille et qui na studio passer là un clip pe afin de savoir où est bazomona ngolelo. Voilà. Nzembo eza na YouTube. Ouais, déjà na YouTube des pros et ça déjà na ba fan ba kende max. Il y a Ophélie to ndeka ba yi Ophélie ça dit ba ba télécharger na bango Ophélie. Ouais, téléchargement écoutez rien. Quand nous le bien au gagner nini. Dans to gagner na liboso dignité. Dignité ils en important. Dignité na piaka. Kotika kotika lelo terre to kota na place to bandi na place to komi ko lâcher ça moi passi yo lo ka dignité mais faut pas na batanga non liboso na célibataire netinga moi na utabi boso robota no ka batère aux arabes célibataire non kobota c'est pas un problème et ça mais en attendant ils en attendant et c'est to bota tous en famille puis ils ont la grande souhait tous dans l'esprit pour ça da foyer tous en moi aussi parmi tout na beti boy ça par rapport ya que tant ça la musique tout ça l'amour pour na tout sepelisa kaka batute mais ça pour tout sepelisana passion tout sepelisi bino biso pe photo sepana retour pour les artistes na bino ta monzela bo en tout cas pour aniga biso 600 makasi mettons sous 500 francs zanyango tant sous vous comprenez ouais il y a un petit na makanisi yake en tout cas mbasima so bozu so pour ani biso bokolapa na changer na ngai
Toi solo là. Ouais, Il a logique à ma solo. Non, on le va bien. Si quoi toi en MD musique. MD musique, je crois, et ça m'a dit des Jésus de Tango Belé. Oh, bah ça a pu promo dans ma casse pour notre TK musique. Est-ce que vous avez pu tango te au local pour contacter ta nzemo et te camarade pour n'être pas biso monde de ma musique na biso au beti ndole na yo moko zio mo no tindela bayana ya na bo ke lo boro yo ka boro ya yo ka boro ya siko bo somba biso mu koloni topé satan na temps et au sala na ba temps ozoya. OK. Et ça vraiment malamu so bo sala mo na ba temps o ne o lo bio na zoya pour ça et continuer pour été musique au fait il faut que tika yango. On a fan moko ba ya mo ba bio na yo ba na osomba musique te bo ki sa bango. Ba be ngo m'exprime ba be bando kenda o bo ki sa biso na bo ki sa bino bo linga ngate bo sunga te. Pour moi ba musique et pour na teka mais bino bozala ya ah tine na ntembo ba tine no lien kende somba o somba te na bo ki si yo. Na bo ki si yo. Faut kata ba lien wana. Malien va freinage, besoin na studio, bon c'est mis danger. Bon c'est mis danger, bon c'est mis en tout cas balali. Ce manzi mo somba raté. Faut ba jeune. Faut pour la mukabena quoi. En tout cas tout ça on a des pro musique au CP là, au senti que ba jeune bagage ezali, makani ezali, ba hebi pe koloba. Kota la projet oyo na simanango projet ni ezali. C'est ma projet Oyo, Toyama Otoza. Donc pour Nani Garabiso Otoza. OK. Donc des titres Otoza. Otoza. Bio Otoza. Nangape. Na yo poza na kati. Ah. Na Oyo poza. Ben ko ba examen que musique tout ça là, ils a inné. Ils a vraiment passion et à part na qui passion tout ça la musique m'embouser belé. Tout ça vraiment un esprit, ça la musique, oh bah tout c'est pénamo de partout. Ils ont raconté monde entier. Donc na jarwana, à part point ni kabiso et ils ont raté, bandit mosé belé. Mais grand projet au na simana. Est-ce que déjà beau petit déjà ou bien bon on a mis tout, nous enregistré ça pour ni biso. Point ni kabiso. C'est que le production moyenne à cassi va pas zobino beta bobeta ka pour ni kabiso pas qui n'a même parlé hein. Non, point non, banzembo eza mais oyo eza projet singa qui epesa biso na visibilité et puis grand public et de donc tout le baké le so qui montalingi a produit bino concert moko aya naé parce que banzembo ezali. Ouais, banzembo ezali wana eza vraiment belé ezali. Et on a décidé des clics les papes Well of Hip Hop pour ces plateaux comme des pro musique na mais les 20 mai on a tous là on a Well of Hip Hop hein tous là on a tout ta marche na biso inde na ba shorty à Well of Hip Hop tito chité on a tout capé des pro musique ba na biso tout ba j'ai na biso tout ba matamata le tout ka bon peu kuna et ça la biso vraiment PV makasi des pro musique tout c'est pleinement freestyle. Ouais, problème t'es. Pour exemple, PV hip hop, ouais. Mais toi, c'était la vraiment, tu vois, mon freestyle. Oui, mon ouais. freestyle. Voilà. Ingénieur urbain Kanema, c'est plus Abisso. Dans moi, son mon corps. Batumbe la biso non moi freestyle liboso et bon to zonga to beti moi qui me PV muke zongi sous moi freestyle. Voilà. PV. Toki des pros musique. On a vendu dans le canal, ça dit que na vraiment quoi. Freestyle PC solo. Pourquoi tout c'est plus fort na des promesses vous c'est un plaisir quoi. Ngandi mana passe parce que on dit mise que bokamuli donc yo ça na té degré. Et là bossa là c'est vraiment que non ceux qui nous les alliés à toi c'est pile. Vraiment. Pour mariage bossa nango numbalan et qui zongi. Et ça m'a mandé ça vraiment senti que bo répéter quoi. Il a fait que bo répéter. Des promesses plaisir vraiment trop yozarna bino awa pour boza vraiment na étoile les alliés on a un PV les alliés on a to bi que le bito CP là vraiment to na bino vraiment to zonga sous na freestyle pour moi deuxième freestyle mo boye pas de quoi au scope matila ma volume quoi OK la ngoma makasi na CP là je peux te matia on les ingénieurs mécaniquement et donc matia quoi voilà to un deuxième freestyle pour CP ça kulutu wanji olinga lokolo paka hein centraliser le CV central
Kinshasa Communication, Bissobez, hein, Bana Congo, Mpeve! Voilà, Mpeve hip hop, na pema nengeza bo elenga okabango donc net katuza za na biso. No informer bino ki ben instrumental tout o betela awa, o batu tout ba betela awa, ba kutango ka awa. Mutu auta na instrumental na she bango to sheye azate. Ça Na bike ba pazarna bino na certaine bino. Baza mingi au sepela. ouais, on a vraiment raté. Le quoi to chité na biso na Mpeve na biso, na parti moko boye ya pesa moninga toli. Ba artiste nyonso balekaka ba pesa baninga toli. Je me soupe eza pe ke batuni pe ba pesa pe bino toli. Bande ko mpe ba pesa. Eza pa ko bongisa mouvement na biso et qui ne vraiment likolo makasi. Tozana Kim Baby, oh beti, na mama na kanda. Nabiki boyebiye c'est beaucoup pesa et puis moi toli et comme ça la malamu na ningi beaucoup kakae to côté ya binope saibi c'est beaucoup pesa et puis moi toli et comme ça la paix bien makasi c'est to longo wana beaucoup pesa batel toli telba et ça la vraiment Mpeve makasi to sukikara na misato wana na habité bo banana Kim Baby to banana Kim Baby. En fait, Namio Soana, moi, conseil à Moukizaraga, Komara il aura bien, sa texte a bien, tout soit qui a ses péanango, et sous ma carrière, nao, pour ça, voilà. Mkena yangwana pour naï. Voilà. Ok. Tu es sûr na Saibi? Saibi, tout ça là, on va bien. Tout ça là, on va bien, publier ces pays là. Vous avez bien pour la bisonne so. To forcer to que gauche ou droite. Non, tout ça là on va bien kaka. Voilà. Mutasu qui batel. N'habitez moi non pareil. Et aga pareil. Pas ça là on va bien et pour na lobine. OK. Ouais, on vous allez bien. Ils appellent bien mini pour les musiciens qu'on soit vraiment au sérieux. Qu'on soit on est boulot non quoi. Voilà. On est aquí tolimoko ya mukose kasi bazala bango clair sans polémique. Bana malamu donc bakepenza na rai quoi. Bakepe mona rai. Ngalinga boy boy vraiment kitoko ngalinga boy. Ngalinga vraiment boy donc ngalinga boy bakina ngoma bien makasi le quoi to cité na biso moi numéro contact ya mouvement ceux qui bat passer pe na bino bazan besoin ba benga bino ba ko benga bino numéro ni puis ba réseau na bino TikTok na bino Instagram na bino Facebook na bino pe YouTube na bino ceux qui zali bo pesi yango eza vraiment bien makasi ouais ezala yango eza ngati quoi so on soit des pro contacter biso on biso na 082 70 20 850. Soko bandela ngo apo bat besoin na na radio. Merci. 082 70 20 850. Nous soit des pros sur contacter biso direct. Voilà. Na ba bazu numéro bien té bo robin appel biso PV to livrer bino pe numéro. Voilà. Na ba réseaux sociaux ils aura des pros partout. Des pros simple rara musique des pros. Tu vas facilement mingi va s'abonner et paper sa force nzembo yangwana mututu aza vraiment concerné na kata nzembo pe mututu oyo nzembo wana a se retrouver na kati ça vraiment na partie pris te que no ba kenda na ngambo yo ba tiki ba non ça vraiment na kati voilà moi dédicace na ba frère na bino ouais dédicace na ngai ils en a tout droit ils en a ekwa mbote sika zali pe CV central rap de kin Mbote Hervé Koulouna musique Mbote ba grand frère Sika Bazali Max le partage Sopen Roba Sandam Nazana ya Jogo Oscar Marie tout millionnaire en kilote Mbote Sega Zwami Tony Senga talent de kin Mbote Sega Zwami pe Ozali pro Tony Senga talent de kin Hervé Koulouna musique CV central et quoi en tout cas ba mbote na bino bobenga biso na plus 243 89 50 49 400 plus 243 89 50 49 400 tant on met biso sali kaka te ko mimba na mongo nyonso livre to répondre rapidement mutumo bo bois quitter mais akabola vraiment vidéo na bino pe makasi
et ça va vraiment bien ma casse. Grand prêtre Gaz Mao et Garabina. Ne big maman. Mbote Siga Zali, bah. Voilà. On est ensemble. Gaz à souple, à partager, en tout cas, et ça va bien, quoi. Et ça va bien. Vraiment. Voilà. Kulutu Wanjo Lenga Lokolo Paka, ingénieur, Mukendi Nkoi, ma commissaire. Merci na yo merveille bamba moi na campus à Tongo donc à Limbini kuna pas ou mérito kuna donc singa changer na ingénieur urbain Kanema la PCO vraiment ba merci belé na musala au sala toujours en tout cas Rémi Rémi vraiment albinos noir la PCO vraiment ba salam et belé quoi mon la mère mpeve Eza kaka makanisi tozo kabola Eza kaka makanisi tozo kabola Eza kaka makanisi tozo kabola Mpeve